Pasteur Babi za gene. Namelaka nyonso. Amen. Na gene yo ome. Namelaka nyonso. Omelango. Boko lobo na loba na pinchi boso yango te na kokate. Maiki kalambai okene okuta ba camarade nyonso zaka ya baluba. Ah bon? Ba ko vanda ba sisi ko yemba. Fufa masangu ba lena mbwa. Balali ba po ba pongi. Oh, yo mona ba en place. Bandate. Oh. Okepa musala nzambe de la foi kuna na njili. Ba camarade nezaka batu ya bandundu. Okomoneka na de nimbonde. Ah maman, on ne l'a sangani na mboko. Pardon papa. Pardon papa. On na mboko. Yoka skone bisayo. Na banga mutu te na mboko yo. O apena mobala le kinga te na makasi. Wana na yebisi. Na yebi papa. Basa no chomu sapina lisu. Pardon papa na ngai. Na to bole lisu. Pardon papa. Te na to bole lisu. Pardon papa. Pardon papa. Na to bole lisu. Papa continue pardon. O kuteka na bandija baninga na ya batabandundu. Na njini. Pona tanga koma mutu na banga na mboko. Na yebi ke yo banga. Wa binga so na mboko. Ah bon. So ko na bambeli, o mona pe degré na obuna na bambeli. Allo téléphone. Allo téléphone. Utina lola. Ouais, Charles Mumbaya tu es. Wana kasi na album ya allo. Na kanisi ya Charles Mumbaya. Fali azana pona ko zongisa ba o baleka. Asekwisi Charles Mumbaya na ntele ya loyembo. Merci beaucoup de rester toujours branché sur Dada International Télévision. Merci à tous les abonnés. Batonio sur Bapesa Biso Confiance. Batonio sur Dada International Télévision. Vous abonnez massivement, vraiment. Très cher internaute, le plaisir d'anga et à la ration naïbi qui vous a wane belé, vous appétez, vous poniez Dada International Télévision, le rôle la chaîne Nabino au Bolingi et Rolanda Lelo. Aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu que moi personnellement je respecte beaucoup et surtout Bino Pe Bato Bota la Rabiso Musika Pe Bolingara Mingi parce que c'est un homme de Dieu où on zambasale la kae puissamment et puis soka lobby naïbi qui m'a belé ninganaka. Il a toujours été le nôtre na batonio surtout à la besoin naé donc lelo li sous to sepeli to solo la naie par rapport à l'actualité, par rapport à Moussal Nzambe, par rapport à l'église, par rapport à tout ce qui se passe na kati ya mokili. C'est le pasteur Lité Yakanda que je salue avec beaucoup de respect. Nassir Djikan derrière la caméra déjà fongonga po bamona o aza invité na pasteur Lité Yakanda. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Oui, tata zobate la biso par la grâce de Dieu kola to sunga. Pamba te mo bateli ya solo eza bobele nzambe. Amen. Mokuta nisi eza bobele nzambe. Tangu na moni yo na kumisi lisusu nzambe makasi. Amen papa. Na lobi ete kokuta na nande kwa mwasi eza ngolo eza bénédiction. Amen papa. Na tali yo pe lisusu bien na moni ete oza elenge. Tangu na eko vanda na réfléchir na eko comprendre eti kibolenge tope kibo mwana mukie ebatelaka te. Ndenge tozo solo la boye na minute oyo eza na bilenge ebele na kati ya bamorgue. Eza pe na bilenge ebele bakundi bango lelo bakokunda bango lobi. Na vandi lisusu na eko réfléchir kimukolo tope suki ya pembe tope age ebele na nzoto ya mutu ebatelaka te. Amen. Kaka ndenge tozo solo la boye bakulutu ebele baza na kati ya bamorgue. Misusu pe bakokunda bango lelo, misusu pe na kati ya bambeto ya bahopito. Voilà. Na ekovanda na réfléchir na lobi ete nga lelo nazoza mosala nzambe. Batu bazobanga nga, batu bazo respecte ngai. Nga mutu na bandango te moyena suki sango ezate. Voilà. Yasi moki mbango yaka na mokili histoire nesani esila. Ba papa na biso bedi na bala histoire na bango esalani esila. Tangu na moni pe maman journaliste na lobi te ozo sala musala kitoko. Merci papa. Totala ka opena bana na ndako to vandi boye tozo loba te. Dada international azo sala musala kitoko. Merci papa. Elingi koloba te yo muto bandi yo pe muto kosuki sango. Na nyuso oto koloba na sena moi. Mobateli mobombi eza bobele nzambe. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité, amour au bozo pe sanga itangu nyonso. Bozolo banamite ma papa to tikali kaka na yo. Koyokisa biso sonité. Amen. Et belé pe bayaki na maloba kitoko kaka ndenge yo yelelo bayoki église soni.
papa batela kibonzambe mama dada international ndenge tozo solola na yoboye na monde entier ebelo komona dimanche avant na kati ya ndaku na sentiment to pe guna posa ko kende église sani esila voilà po église ebetisa bango libaku bavana na bandako babandaki lisusu kolinga église te tango ngana ye balobi papa tozwa ki lokola voyou lokola mutu ezo salati tolobi liboma oya wuti wapi tango bayoki lisusu quartier ongana bota mikingasani ya suka balobi oyo eza mbuma ya mabe nzambe lokola tango ponaka mutu malembe papa mama tikana loba te zala na tendresse papa tango nzambe abengaka mutu atunaka famille oyo ya bimeli te atunaka quartier te aponaka bisika te azwa Mephibosheth na le débat na ndako ya bakonzi alie pa meli asepeli nzambe aponi ngai nyonso nalobi na mboka ekokisama te esaini ekokisami nayebisaka libota na nzambe bozonga na bavideo ya 2014 bozonga na oyo ya 2013 boko comprendre que on a le bakala le sani ekokisami. Merci pour notre soutien financement, moralement, physiquement, spirituellement. Nyonso bozo sala pona ngai tika ya wenzambe tata apambola bino. Merci. Amen. Merci beaucoup, très cher internaute. Moi, nous allons kimbote, maman. Télévision, na sirmbote, ba peuple dédié au bazo tala biso. Na mo sali nzambe. Na yebi papa na ngai. Donc nous avons pesa libota na nzambe mbote, faut ba sentir que kibonzambe. Amen papa. Ozonga voyouté. Te na yebi ki oza voyouté. Ozonga pe likangu na yote. Papa mama kango yuti wapi uzo msala nzambe. Bon papa boni santé kasi na musala nzambe zo le kandeni. Musala nzambe ezo le kabie. Kasi na musala nyonso ba difficulté zanga kate. Amen. Toza pe na mwa ba difficulté o tozo bika na kati ya musala. Eza pe na ba misusu bazo ndima biso. Eza pe na ba misusu bazo ndima biso te. Kasi dans l'ensemble par la grâce de Dieu, quand on azolo ba ezo le ka moi bien pour ezo le ka lisusu na titini o ezala ki kalate. Voilà, ya bien pour église eza fermée. Côté yekomi kaka na ba réseaux sociaux topé na ba télévision moi to bika lipambolo to bane ko bika chaque dimanche ezate pour chaque dimanche to bane ko bika lipamboli ya saki ya makala bon ya saki ya loso ya saki ya fufu ya saki ya semu mais MP ça va tigo caché landa te mama nazo landa muto amoni elongi na yote akotina MP ça n'intérêt nini. Et faut pas mona yo na kati église pour ba pesa yo mbongo. Na telemela ki eloko wana makasi. Bon. Na telemela ki yango makasi. Eza mabe. Eza mabe makasi. Bon. Eza kitoko te. Ndena yango wana bino moko bomoni nyonso ba fongoli. Mais balobi église sala. Non pe ba fongoli lo te papa. Te ba fongoli. Ba permettre ba marcher. Ba to akoteka. Ba reza ya okanga. Ba reza ya kokanga. Église pesa ya kokanga. Mais église eza motema ya mutu non. Oui, effectivement église eza motema ya mutu. Église koko sala motema ya mutu. Kasi ndaku na nzambe eza ndaku otozo réparer pe mitema yango po esalela nzambe to pe eyeba nzambe aza nani. Amen papa. Ozomona? Amen. Na ndenga mabete. OK papa. Moi muke na koko loba yango wana par la grâce de Dieu nkola zobate la biso. OK, voilà, pasteur Lité à Kanda, tout le monde qui le 31 juin, le 30 juin plutôt. Et les cas nini na initiative plus oeza ya mama ni maman Olive Lembe, tout le monde peut présence na yonga lobby présence à mosali na nzambe na ebiete makamba malongi ezala ki yango to beto benga opele loto obete la biso pe ni solo à travers Dada International Télévision. Merci beaucoup. Troublement peut continuer minute on a mboka. On a ko papolela ngo penza batu bebe surtout na église. Na ko beta batolo lengwana na papoli na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. E bale kauki bambi se minene babimi. Vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale lo côté. Landa na lobaka boy. Na mboka oyo mutu mususu akoko kanisanga na za mutu abilobela. Oui,
effectivement naza pe bilobela. Ah bon? Po bilobela onga na lobaka eza na nzela. Amen papa. Na lobaka ona moni na misu. Na ona yoki na matoi. Kasi tika ete to bwaka ba fleur na oya malamu emonani na misu. Le 30 juin ezali date oyo moko na moko ayebi yango. Ezalaka oui mama na pesi yo parole te. Pardon papa limbisa. Yo lekinga na mayele. Te na yebi ke na lekio. To lekinga na mayele. Papa limbisa na loba su. Est indépendance ngo yo zalaki? Te papa limbisa. Tantôt bazobetelo indépendance monsieur zala makambo salama te. Ah, isalama. Kasi zela ngane na betelo pour confirmer salama to salama te. On peut na ba classe salama te papa. Landa. OK papa. Tant na yokaka le 30 juin et ça la kane sengo makasi. Amen. 60 ans depuis tozo indépendance. Maman na botami le 30 juin na 22h. Koto batu bazo sepela indépendance ngana seni na botami le 30 on a uti kokokisa 60 ans d'âge. Ah bon? Bozo mona ngaka elongia ba bébé ozo luko kufela nga menzoka na papa na yo. Naza papa na yo bébé na uti kokokisa 60 ans. Kasi zalaka date ye sengo to pe ya fête po na ngai. Tangu tozo passer na moment ya ba confinement to pe na moment o ya pandémie. Na lobaki nga le 30 au moins fêté ezate. Moko kati na biso, moko kati na bango alobi ete moyen le kanapamba ezate. Ngana benga kayeboyi. Boboto eza lolenge na yo. Kosalisa bato eza habitude na yo. Koyokela bato mawa eza comportement na yo. Eza likambo ya sika te na bana na bato. Obanda yango kala eza lolenge na yo. Obanda yango kala eza lolenge na ye. Na bengaka ye mama ni mama. Mama ni mama. Kangi misu pasteur. Kombo na ye kangisaka nga misu. Mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Initiative please. OLK. Alors le 30 juin esengeli bana na bato bazala na hôpital ya kitoko pona soin ya nzoto de biso nyonso tozalaki kuna na inauguration ya fondation na ye initiative plus eboti bébé ya sika eboti maternité ya sika eboti hôpital ya munene ya sika ba matériel nyonso ya technologie ya sika na kati alobi boye moyen muto akende lisusu kozwa baswa na Afrique du Sud eza te tokobima lisusu libanda mboka te biso nyonso mpona baswe na biso na kati ya initiative plus kuna esika ya baswe ya malamu nde na remercie yo mama nalingi biloko ya malamu esopa na boye na mboka lokolo oza kaka yo moko ozosala Nzambe tata sala biso ngolu bokoma mibale bokoma misato ekozala bien mpona lokumu ya bana ya mboka na bwaki lisusu ba fleur initiative plus OLK kobanda na numero 1 tina numero ya suka Nzamba pambola bango na pesi papa na kati na makomi na Nzambe okoyoka Paul akotaka na politique te Meshak akotaka na politique te Abednego akotaka na politique te ba Daniel bakotaka na politique te ba Matthieu bakotaki na politique te politique ozomona même na niveau ya assemblée kuna ba Janine Mabunda o bango basala kuna bakopiaka eza Bible bango baza ba photocopie na biso na tante na poste na tia candidature mais kobosana te 2023 na ocha na présidence na bi ma président mboko wana na ebisio mama kanga dacha lelo kangi papa wana poso za mama présidente te wana posa to tonga pe kinga na biso
obanda po ben ça peut ba comédien landa na ebisa yo année 2023 année 2020 2023 son ngana bimi président de la république tena mboko bokatanga kingo amen papa wana na ebisi yo Bible somo na Bible na finga siko makambo ya salite te na ebiso na finga siko salite nano yokate wana ma collègue non koloba te pardon maman Daniel akotaka boloko babwaki na kati ya libula bakosi ezalaki mpona politiki te ezalaki mpona makambo ya nzambe landa soki okende na ancien testament bazoloba boye mboka etambusamaki na baroi na baprofete baprofete eza biso un vrai prophète abanga te mama ngane na sabo na banga na ngelo te na mboko yo elo pe na loba pe to mona pe kokisama na opeza pe na loba fanya beta te abeta na loba malade ko na mboko ya te sikozo loba ona poso na loba nini na mboko yo la nana sili sa prédication la ndaka sinata ke siko ya deni na la kisenga pe na mboko na sa nani mama moi je suis pas étranger o mongane na mboko boy maman na sepela na prison makalo makasi maintenant okota non na kota déjà na kota na nyafungu ne ya kotokisa ya mubesu ya kotumba ya koyita maman na sali baboloko na vie ngona kota même ndolo baye ko kanga na église na se présenter na bité na un serviteur de Dieu bochanga na makala baye bisinga balobi te total na palmarès ya Congo aux anciens militaires ya FARDC yo photo chona ndo nandolo mosala nzambe na ndo nandolo osomona niveau na ngai mais suka na ngo makalo okaka sango te na bukango ngai comme mwana nsemi te ngai bokosela ne mwana nsemi ah bon ngai oh pasteur naloba makambo na nzela peta na oloba na banga te na pe na mawa te mama nga mutu na buka prison te zela na silisa message mon oloba eza très capital mozo katanga ka mate papa na oloba isuti pasteur babiza gene na melaka nyonso amen na gene yo ome na melaka nyonso omelango boko lobo na oloba na pinchi boso yango te na koka te ngaka nsi eza saint esprit mama tika biso wana makambo ya kala lelo fo mela po zwa ngwa suma na motivation ah bon saint esprit ezala su te natake atake papa na panza siko panza papa na kati ya ancien testament mboka etambusamaki na baroi na baprofete abakuka azoloba na biso na makomi na nzambe abakuka azoloba umela na poste na yo elingi koloba nini mutu akota na poste ya moninga te mutu aderange poste ya moninga te yo mosali na nzambe okende kokota politiki na intention nini wana mosali na nzambe nini yo olobela boye nakotanga bakombo te nakotanga bakombo na bango sans pitié bi papa yo tangaka kobanga na yo te zala calme soki bakangi yo ngamu na kobimisa yo naza maître avocat yoka te natangi criminologie na mboka oyo mpona kosasine moto ezwaka nga tante naza criminologie ndenge moninga boye natangi mama nana badiplome ebele na ndako natangi na criminologie natangi théologie moto atangi na théologie aza na pouvoir ya kosambisa bato ebele na mboka oyo même bachef du quartier naa na pouvoir ya kosambisa bango wana na yebiso vérité nayoki papa po bino bozotanga me na bavanti naza mwana 1960 nayoki papa ntango indépendance biso bato tozwa indépendance lumumba azokufa na misu na ngai ah bon tina matanga na ye nazala wana mpenga mutu na teya landa te naga ota yobota moza bebe landa naloba nalandi papa mutu akotaki na poste moninga te
okota na posta muninga pona koluka nini barua baza banani eza lokwa bakonzi ya mboko tozomona baprofete eza biso basali na nzambe un vrai prophète ayelaka mbongo te ayelaka mapangu te ayelaka mituka te ayelaka mpona kobikisa na nation un vrai roi politicien po baroi baza bapoliticien nzambe batina bango na mokili mpona mbongo te mpona kobikisa nation kasi bazoloba boye esika mayele ya mokili esuki ya nzambe esa nini ebandi mama omoni faci beto ndenge aza wana nga na na ta ya oluka ye te omoni papa na biso ancien président oyo aleka Joseph Kabila Kabangele rais nga na na ta oluka ye te musala na ye ezali esika mayele na ye esuki esika azokoka te ye fois sami aluka ngai wana ndenge bible ezoloba ntango mai ekawukaki ezalaka likambo ya gara de la nation gara de la nation alobi te mai eza te na mboka soki bato bakufi fo te kozala nani ya ngai abengi basali ya nzambe abengi basali ya basala nzambe ntango baye babondeli nzambe mai na mboka ezongaka te seni makambo na aloba eza ya ngai te bosala biso ata justice ya bible ko poso bakangi nga tokende na prison ya bible avant bakondane ngai totanga makoni totangi makomi nde bokondane ngai mais bango mpe baloba yo oza mosala nzambe lokuta bango bake kokotana na koprocede kasi nga soki nafandi nabetela Joseph Kabila Kabange maboko ti lelo Joseph Kabila il a compris makambo ya mboka oyo na makasi na nga moyena koka eza te abengi babantu 1+4 oyoka ngo te na télévision na 1+4 mama abengi mwana ntiemi ya bakongo abengi papa Antoine Kinzenga ya bandundu landa 1+4 wenye 4 fois 4 Joseph Kabila talaki wenye 4 fois 4 mais bato bele bakomponaki yango te aye kobenga Équateur papa Bemba Igwe Akiti aye kobenga papa nani papa Kisekedi wa Mulumba papa lebokangelanga mwana wana mwana leki biso na makasi mwana tokanga ye eza te tokokai kokanga ye te eleki boyokani eza te na kotaki bantu espoir ya Joseph Kabila Kabange etikalaki epai ya basali ya nzambe abengi basali ya nzambe di baya Kizia baye baya Deni baye baya Eveki baye baya Olangi baye baya nani baye ka yo ndo ozalaki nga nazala te pwani ntango baye kokoma aexplike bango mboka oyo ezosenga bino basali ya nzambe nabengi bino mpo baoriente ngai ntango masolo esili aza mokonzi aza moto apapamba te moyatika bango bongo eza te akoti na ndako abimisi transport ya $500,000 na mesa ye apesi bango bango ntango bazwi mbongo babimi libanda oleba comprendre ke babengaki biso mpo toya kosoutenir vision ndenge na ancien testament bandenge koleka bango babimi libanda balobi yaya mutu aza na mbongo ebele fo toluka tofiba ye mbongo nyonso musala babengelaki bino bosala bosali yango te lelo tosuki wapi sikoyo bakonzi ya mboka pardon bomekanga no ata na $10,000 ko osani ngamona kitisi bomeka ata na 6,000 mama lelo yaneni
nzamba pambola yo amen omoni ndenge yo s'excuser liboso bana na nzambe ezala pe ya solo nalobaki tous les serviteurs de Dieu soki bosengi biso peuple bolimbisi te nzambe nga nasambelaka nzambe akelanga lite ya kanda bokota mabele nzambe koloba bonte na basali bokota mabele collègue na yo baza baninga na yo papa yo sambelaka pe mpona bango mawa nzambe ezala nana ta osambela mpona bango te yo sambela mpona banani mituke tuta bango basala baaccident tuna na ye amema ngambu nyonso na mutuna na ye kosunga bana bitike kosunga baofele kosunga bavevi eloko ekamwisinga ntango nakomi na hopitali baye na bano babotama mitu awa mitu ekondaka deseni ekondi baza na scanner baza na eloko nyonso mama kuna balembani maladi te na initiative plus nga moko minute ya kotanga examen général na nzoto bakangi na sida pastor nga nalobaka na ngai mama na minute oyo nazozwa basoin kuna ah bon nazozwa basoin bazolandela ngai yo no obali toloba mama sida otule mama ata natuli yanga nini na kati ata natuli boso nabeli nakoloba te hôpital nde ekangi nga na maladi siko nga nasala nini nde yango wana nazwi mpe basoin maladi esilaka te seni esili voilà les hôpitaux les autres traiter ba maladie na minute on a très bien ce qui peut lutter na maladie ce qui peut lutter na pe na likambo ko mona pe on na ça na mboko yo tata pambola biso amen vraiment ça fait énormément plaisir na batunyo so la biso monde entier donc je salue ma maman chérie bien top kilo ya mboka je salue la grande famille Kanda Kanda babone nyonso ya Dada International télévision na pesi bino ba bijo esika bozolanda biso musali na nzambe na lingi na yeba na minute oyo église eza na place nini na mokili oyo mbutu za na église na landi pasteur Denis Lesi alobi musali na nzambe asali na nzambe ya vrai na minute o bazate ba prophète o ba ko prophétiser to ba pe sa message moro et s'accomplir bazate yo sikoyo papa tant que musali na nzambe moninga na yo alobi bongo na ebité soko zwa ki temps ya kotala ye po na église to po na mokili yo ko loba nini effectivement likambo oyo mosala nzambe akoloba na TV soki alobi yango bien a sauver personnalité ya basali ya nzambe amen soki alobi yango mabe a salir comporte a salir réputation ya basali ya nzambe landa te mama na tuna papa pona yo a salir to alobi vérité pona sauver ba kasi na lingi na loba ngana loba kambala moko te solution na pesa ba détail pona na solution amen papa tata pambola yo oza mosali ya nzambe lokola ngai na ye na télévision te pona ko condamner yo to pe pona ko latisa yo salité to pe bosoto nazo respecter mutu nyonso bazobenga mosali ya nzambe nayebisaka peuple de Dieu bozonga bien na ba vidéo na ngai ya le temps passé boko comprendre nyonso oyo ezoleka lelo esi na loba yango église ozomona église eyelaki biso témoignage kota na kati église témoigner bolamo nzambe asali nini asaleli yo église ekomaki memi kofinanse mbongo bapesi mutu mikosa koka yaka na église témoigner ntango tokobondela otelema église mutu esali nini etelemisi yo landa badetail nazopesa wana bandeko bazobeta maboko balobi lite ya kanda yaka ta asali nini aye église ozomona église ezalaki direction pour na peuple congolais ezalaki nzela omonaka te ntango tokotaka église toyembaka liloba na yo nkolo yesu liloba na yo ezali nzela bato bamemaki liloba nzambe bakomponaki te liloba nzambe eza nzela lelo tiraime ekoti na mboka
oko remarquer basala nzambe biso na biso tozo swana tozo betana makofi oya ye ya deni aleki alobi tongo ekotana ya kizi ya pa ye na télévision asa nini alobi likambo bazo swanela baye ko comprendre ke bakomi ba fautif la menga na bokebi nazolanda papa du fait que bakomi ba fautif bazo luka sikoyo ba sauver honneur na bango entre temps bozali susu na terre ko sauver honneur ata mukie te donc basala nzambe bana temps na isusu baza na temps wana honneur na bango nyonso déjà nyonso se kweya mais yo pose ko za na kati ngana koko sala ma sœur pardon papa ngana ko sala na kati ya bêtise wana yo za musala nzambe papa limbisa yo lobi basala nzambe ba on nyonso ngana nani te na bi ki yo za musala nzambe so on nyonso ngana léger te pardon papa continuez kasi to nyonso ngana nani te papa limbisa kasi la nana le balikambo za très important malamu nazoyoka balingi bameka mpe ko sauver honneur impossible faux et archi faux mosali ya nzambe nyonso oyo tomona mutakala na ye na mboka oyo papa toali boso ya télévision c'est moi respect bana batalaka biso papa bana bolimbisa na ningi naloba siko bosoto batata na bino malembe papa nazoloba mama kokanga munako te nakangi te papa nabeta masasi te obeta masasi poni te naboma na la chose qu'on avait ancien militaire à FARDC mama ngaza muto osakanela te nayebi papa limbisa kozonga n'importe quel mosala nzambe te nayebi papa limbisa omoni nga na mboko oyo nabeti bale nasali full contact nasali jujuju nasali box ingénieur na instant naza maître avocat na bandi FARDC 1997 kabila le père aye na mboka oyo naza premier volontaire première promotion soki le père azalaki ayebi elongi nanga bien vous blaguez avec les gens nazongisa teni kasi munduki nazongisa te otie tembe na bimisi oza na tembe naboma ye mpo na bomo na kobanga nani yebi combien na boma na mboka oyo natangela siko bao na boma mpe sukelanga mabe totala siko so na okota prison yo otya combien landa vraiment ezosala pasi bisika bomemaki biso oleba ndimi nde baswana basala nzambe bakomi koswana nalobaki mbongo bozolia makala moto likolo ya mutu mbongo bozolia eglize makala moto likolo ya mutu pasio nga na lela pone eglise babenganga mwana libebi mama motema na ngai ekomeli kosuwa tina kati ya bapumo ekosuwa na motema mama nakobomba nakoyebisa voisin te pasteur oki mopanzi akomonanga nde malanda ya bolingo pasteur maman donc nous sommes en direct vraiment c'est vraiment un grand plaisir pour nous nayembi yango mpoza na message na kati ndenge ezosuwa ngai na motema etini ngai nayembaka nzembo ya kosuwa na motema nzambe apambola Didier Lacoste moke tonga bisika bizwami yo oza ya nzambe eglise na nzambe ememeli biso kobomana eglise na nzambe ememeli biso koyinana église na nzambe ememeli biso ki fanatisme église na nzambe ememeli biso ki tribalisme maiki kalambai okende okuta bakamarade nyonso ezaka ya baluba bakovanda basisi koyemba fufa masango balena mbwa balali bapongi yo mona bango place danda te okepa mosala nzambe de la foi kuna na njili bakamarade nezaka bato ya bandundu okomoneka na Denis Ngonde mama onolakisanga nini pardon papa omoni nga na mboko oyo yoka siko nayebisa yo nabanga mutu te na mboko oyo oyape na mobali aleki nga te na makasi wana nayebisi base notya mosapi na liso natobole liso te natobole liso Pardon, papa. Natobole liso. Papa, continue, pardon. Okute
bandika baninga na ya batabandundu na njili pona tanga koma mutu na banga na mboko na biki yo banga wa binga so na mboko soko ena bambeli omona pe degré na obuna na bambeli pasteur wona mamba bakuluna yo akuluna ta oza musali na nzambe na akuluna te mena linga mutasaga na ngai te na yebi papa limbisa okuta eka na ba mwana nani Moïse Matuta okuta eka na bangoyi musoko basali staff na bango ya batu ya bandundu vous les musiciens chrétiens vous les hommes de Dieu le noto suki wapi basala nzambe bele bakoti boloko likolo ya escroquerie na likolo ya kimuyibi okotuna nga question papa église na mboka eza na place nini yango tozoninga toyeba papa bapekisaka moto likambo mbala moko mpo ayeba likambo azali kosala ye pasteur bapekisaka moto likambo na ntina soki aboyi botika ye ameka nzoto mama pasteur bana nzambe baotala yo bana nzambe nde esali nini ozobina banzambe ngana bana nzambe pasteur tika na te ya nanu mama tika na pesa nanu message papa na ngai lelo tosuki wapi église au trahir biso église au décevoir biso omoni soko ke na ancien testament totanga makomi amen ancien testament azoloba nini na ntango na kala nakotanga kozala presse mais wana oza na nouveau pasteur naza na nouveau nakoya na ancien testament mase te papa olekinga na otanga bible te papa osekinga mpo na nini te naseki te papa zwa tangela ngai mais nouveau sala sikoyo posa motema nango omoni place oyo na tanga mase simba biblo na bisimba biblo soki aposa na beto te simba papa osaka na ngai te papa mwana ofongo na biblo oseka ngai te oyo lobaki ancien na onosaka na ngai siko nouveau yango nalobi osali erreur papa te oyebi makambo ya nzambe te amen papa mwana koko lingo mpe tokoma mama pasteur mpo oza na niveau makambo ya nzambe te amen papa yo kasi so na otala talo boye na osepela na yo mwana aza mobulu ya basi te nayebi papa soki yo moko osepeli na nga ndolobi nini parce que tokomoke déjà na suka oui mama tokomoke na suka mutu nofali pour album sur les marchés yoki oyebi kombo obenga ngai lite ya kanda pasteur lite ya kanda wariyu bafanatike afali babenga bango bawariyu ozolanda bicap la merveille marabiloche the people de war tata pambola yo pasteur ofanda na falipu esika nayoki fali te ponye yaga ngai te Nous sommes déjà à la fin de notre émission, pasteur. Tous ceux qui sont déjà dans le souka, ni nous collons à la balle en Zambie, nous sommes au bas. Tata pambola yo. Et comme nous na matoi, papa. Na okosa yo te mutu nyonso alukaka bimisa na moment na yo. Histoire na musique neseni esili. Na pamboli du Cap la merveille. Marabiloche. Depuis de war. Voilà, c'est le pasteur Liti. Allô, téléphone. Allô, téléphone. Ewutina lola. Ouais, Charles Mumbaya tu es né. Wana kasi na album ya allô. Na kanisa ya Charles Mumbaya. Fali azana pona kozongisa ba oba leka. Asekwisi Charles Mumbaya na nzela ya loyembo. Tata pambola di Cap la merveille. Tozo consommer yango. Na mu pepe ya lobi na bandeli yango plus de 5 fois allô téléphone. Papa tika mu pepa nzambe matisa ningi zo matisa ngaboyi. Amen. Ezanga ite za nzambe. Bon. Naza pena na te ko comparer ba album te. Totika na mufali a régner na ngwende na ye. Aigle félicitations.
ba bon séjour na mikili ya poto tata pambola yo ba consommateur ba fanatique nyonso ya fali pour ba handicap la merveille tata pambola bino amen makambo na loba ngo par sentiment te lo yenge te nazo loba po bolamu afali na mboka ezo peser mais ba fanatique yango pe ya fali ndeti bazo kabate hein ba kabelo te maboko makasi nzambelo ngai boko bilote bazo chata ofwandi te ka baby ke yo zo zo makala ya na église nga nazo zwa te chaka ka mpesa na chaîne na cha mpesa ndenge nini mboka ezoke na kokufa na go chate ba yo ki message ba ko mokaba tata pambola bino bosala quelque chose pour na ngai ekosala bien makasi OK ya wenzamba pambola biso amen papa to comme nasuka merci beaucoup na bino nyonso potal biso partout dans le monde entier plaisir na nga makasi ezala ki yoyeba ki boza tellement ébélé dans deux toza boto na terrain méfia donc on est vraiment entouré donc na pesi pas tout nyonso wana ma caméra donc derrière Jika na pesi bino ba mbote belé bo s'abonner massivement na Dada International télévision de eza esero na biso papa un mot de la fin parce que au clôturer mission boni chaîne nan chaîne na yo non kotuna nga makambo ya chaîne awati awa na eli makambo ya nzambe OK c'est bon papa na eli makambo ya chaîne amen papa benganga na plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 bazo piratenga mingi na Instagram bazo piratenga mingi na Facebook eloko nyonso ningo sala po na ngai yebisa ta muninga na yo to benga ina na appel vidéo to mona soki eza ye to eza ye te voilà okoya kokaba mbongo pa pamba na mutu mosusu voilà de fils Masevo tour du monde appellation bien contrôlée na kati ya Londres mutu mbongo ebele de Panama Patrick Boyimbo papa na China kuna na Paris Micho Mabala wene Micho Mabala kuna na France tata pambola yo Dieudonné Mouya na Italie na Milan ba condoléances na yo uti ko kufela grand frère soki petit frère côté wana na bosani me yo moko yebi oya kufi ba condoléances merci pour l'invitation merci papa même ça l'ensemble pesa mbo tété poni na pesa ka bango mbo tété. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez toujours branchés sur Dada International Télévision. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.